nazo zongelaka rubrique oyo ya émission eza pona mutu nyonso to pona rabatu te. Donc yo yembaka osalelaka nkolo salelaka nkolo na œuvre na misala na yo okoleka na émission parce que oza chaîne chrétienne. Donc toza wana pona ko encourager ko promouvoir ko découvrir batala ya sika batala ba oyo ba nsusu akala eza pona ko passer plus aussi information. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Obengi wapi kombo nani, s'il vous plaît? Obengi Bino depuis Saint-Étienne, kombo nanga Sierra Monda. Oui. Oui, en tout cas, nabengi toujours pour encourager maman Lina ndengazo azo sala musala nzambe en tout cas, ezo sala biso bien makasi komona jeune sœur lokola ye katinelanga en tout cas nzamba pambola vraiment. Donc, pour moi, Nabengaka est belle-sœur. Elle me connaît. Nabengaka est belle-sœur, vraiment. En tout cas, Nzamba Pambola. Et maman Lina, Kende liboso, en tout cas. Tombola liboulou, maman. Tombola liboulou. Afin que gloire à Nzambe zong, elle se pas naïmoko, maman Lina. Donc, amen. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Donc, Kende vraiment liboso, je vous salue au nom de Jésus. Na salue famille Nanga Mabula, famille Bakwafika, famille Chihuahua. En tout cas, je vous salue tous. Bye. Bye bye. Merci. Merci à Saint-Étienne kuna babengi kolo apambola bino. Voilà, ma sœur Lina, impressionne les aliboni. Vraiment, moi, je tout soit salé l'eau quand on a posé un encouragé. On t'a encouragé que ça allait bien, malgré ma critique, mais qu'on a été place au salimabé. Mais tant que moi, encouragement, ils allaient motiver à lui, surtout mon ils ont besoin de ma force et au sein de Cambouana. Maman m'a dit, Nzamba Pambola, bisous, ma chérie. Bisous, félicitations pour les bébés. Donc, Nzamba Zaloko. Voilà. Tokena mwa lombango Serlina yebisa biso œuvre oyo awa ezwi mikolo boni na studio bando banda tito komana kozwa déjà audio na leng tozo la clip ezwi au moins mikolo boni et puis yebisa biso est-ce que moi mikaratano ezala kitango bandaki na studio peut-être au jour bo kende pas moi combat tout et tout peut-être seulement histoire ya parcours ya œuvre au na studio ti to komina audio na biso eza déjà bien mixé tout et tout tozo la kaka clip na yango maman nzambe eza facilité très benji mais bible ezoboli mutu nyonso otela nzambe mwana nzambe nyonso ofunza na histoire na vie. Amen. Mwana nzambe nyonso ofunza na témoignage po témoignage na yo yango nde korenforce moninga epesa mutu mosusu makasi. Vraiment frère Benji c'est pas facile bandaki koyemba na koti studio nga mona oloba j'avais pas de problème ni dans mon couple non nazaki mpenza tranquille mais ntango na koti kaka makambo ya studio na bandi koyemba namoni oyo ya ngai vraiment namoni oyo ya nga famille na nga bato bayebi nga donc na perdaki espoir nakomi so motu nyonso kaka oyo toyebani tosola bien na explike ye na bandi studio na sentiment oui je vais servir l'éternel na koti studio tour à liboso na bandi koyemba mosusu na studio nazalaki na frère moko mine egide ye pa yembaka ayebisi nga bi yo ozoyemba yo boko moyembela nzambe natali ekam na seki c'est bien mais oyebikela makambo ya nzambe okokutana na bitumba mosusu peti na wana okutana ngo te natali kaka nazwi mo kobanga mo boye kati na ngai natali nazwi kobanga mes frères Benji après cela je vécu des choses terribles histoire eza molai me naokendeka en détail nakute na makambo ya pasi nazalaki koprépare studio mpona continue ntango kaka makambo wana eleki nazongi na ndako après na mois de janvier baotindela nga courrier moko makambo ya mokanda babotolinga mokanda c'est quand on est en Europe tosala nzambe so mokanda eza te tout est bloqué. Amen.
tout est bloqué. Vous avez aide, mon côté, ce qu'on dépendre, mon bal, il faut foutre un d'accord, il faut qu'il peut bien combien, il faut appeler la famille, tout ce donc, naïbisio frère Benji, Naza qui sont gaïtés. Nabin Zambé. Dès que le bin que tu mettras la différence, c'est que tu serves, c'est que tu serves pas. Mais moi, je te crains. Nati qui m'a ramené sur la vie, Seigneur. Maintenant, c'est ton temps, je vais te servir de tout mon âme et tout. Mais pourquoi? Et pourquoi on a comme on a battu en bouille? Donc, il a foutu là-bas, comme maman, qu'on a ébiché au frère Benji, j'étais désespérée. Mais au cas studio, aux hommes qui vont au tombeau, ben, on peut s'en prendre un studio boule. Bon, on faut faire la mastering. Bon, on faut faire la boule. Bon, donc, j'arrive plus. Même mon mari, donc, à ça, la côté, il faut foutre un d'accord. Donc, on a coupé là-bas problème. On a coupé là-bas problème à casser. Mon candidat était pendant 2 ans. On dirait que tu n'as côté ce sont des problèmes. Nous avons des démarches, nous sommes au monde à courrier, mon continent qui ose la réponse, mon propos est sur la jour négative. Nous sommes au sol négative. Mais nous dit qu'on a rassuré dans mon corps. La Bible nous dit, même si la bénédiction de l'Éternel tarde, attends la car il s'accomplira certainement. Jambo to sambe la kazan zambe moi fa les questions dans des preuves. Des fois nous écoutons dans zambe, Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi? Pourquoi tout ça m'arrive? Ben tout le monde se dit, mais moi je te sers, Seigneur. Mais on dirait avec lui, tout ça les mariages, on dirait qu'il y a des problèmes moi pendant qu'on côté tina foyer dans le mariage nanga. Mais le cas, tu as qui va 24, tu as qui va dans Nzambé, Nzamba qui au sol à grâce. Donc, on me dit que c'est dans l'église, on a l'aime sur Sambeli Nzamba la question. Année où on a besoin de mon Nzamba, année au 2019, et si la Nzamba zone sur mon Kanda. Frère Benji, on commence le 31 décembre. Na salle prière na bisi Nzambe, na bisi Seigneur. Bible na biso, on union surtout. To senga na kombo na yo. Et puis suka kapo na kokisama. Na bandoto nanga nani no ka batoloba ki nanga que okolongisa nga na zwa bazo nsila mukanda na 2019 mais jusqu'à ce que tokomi le 31 décembre 2019 nzambe tokomi 15 heures Eric ekosila nga tokoma 2020 za mukanda te ngabi ok lokwa ngai nayaki koyembela bato ya mokili na mpona kiyo talaka oyo moni mais nzambe apesanga toujours makasi ata na bino osambela te lobi omwana nazongi kaka na prier ata naza mpe na mobali moko nzambe atia pembeni na nga il me soutient toujours malgré les problèmes et tout ça il me soutient il me dit non kozala kobanga te mokanda okozwa tout ça va aller tout nzambe ayosala nga grâce tokomi le 31 décembre vers 16h avocate nanga bengina madame toko félicitations madame Basile on a réussi au du papier non donc c'était pour voir que la Bible le peuple de Benjo a tel pombola nzambe ils ont donc ils ont le col nzela il y a 2 heures nzela 2 heures vale abaka okoko tomba na vale abaka isengi po mutu nyonso to lekango eza nzela oteke mutu azoleka po atikala kuna bela donc c'était un peu ça mona Jésus belé. Mais c'était un peu ça, on a montré que le beau quand Nzambe na bombo inangai. Yango moni, tant on a aimé qu'il Nzambe on a dit aux Nzamba finangai, aux Nzamba ba situation nyoso, quelles que soient les conditions de ma vie, quel que soit qu'aux Nzamba mukanda tonini, j'étais toujours la première à servir Dieu. Au moment opportunité na ba nangai, pas de voiture, pas ni na ba train, tout ça là, nous sommes toujours premiers au ciel Nzambe. Yango, tout persévérer. C'était vraiment témoignage on a salelinga on a coupé nango ba moment ya pleurs ba moment ba mutu mususu oyo yo ngoyo bela nzambe oyo beleni mutu mususu même sur même ma propre famille me disait yo venu za ngoyo bela nzambe des fois on te fait des critiques et bandi sur mon pied mais des fois on connaissait comme mususu mutu mususu télémission moi on voit bien donc nzambe ko faire la grâce. Oui, voici, je bénis Dieu parce que nous sommes ambassadeurs à l'Ibosso de la Kamalam. Voilà un peu le témoignage là. Amen, amen. Tellement un message très fort. Donc, tu le regardes à Zanzambe. Au Zanzambe. Au Kotika Lanzambe. Donc, aux Alanzambe. Aux Zanzambe. Au Kotika Lanzambe. Au moins, la conjugaison lingala. Ozala Nzambe yango na bito kinga bi ozanzabe Zalambe nangai
nakotalela se yo yo te oyebi baposa motema baposa ya motema ya nolanga ya totekisa nzambe ezalaka nzambe na nga po yo nde baposa ya motema na ngai ata mokili ezoloba mokili ezoganga me yo ozalaka nzambe na nga po nzambe so azalaka nzambe na yo ata likambo moko mabe elingi ekomela yo tanke ye aza nzambe oyo akela likolo na se azalaka nzambe no abanda koetani yango malembe. C'est pour cela que nous devons comment la peuple de Dieu. Bien aimé, nous sommes en bas talaka. Ma bénion soit comme la biche, on s'en au courant. Même si quand nous lisons la Bible, l'histoire de Job, il dit que Satan s'en va coûter dans Job. Ils ont battu au monde de Job. Parce que yo tout na Job pour pamboler na bomengo, pour tailler nion sur pambola Job. Nzambe akopesa Job abi na paisi Satan apesi yo les nyonso na molimo te. Mais malheur mosusu comme la biso le malheur atteint souvent le geste, mais le Seigneur en délivre toujours. Et ça ma circonstance mosusu et comme la biso ezaka kindoki te. Et ça peut nzambe permettre yango pour aller dans ndenge nini marche nini yo kotambola na po témoigner nzambe. Vraiment on a eu ça nzambe azalaka nzambe na wana otaela ye. Po yende ayibi baposa motema na biso. Na mutu nyonso olanda biso en ligne ndenge kana ebiselo moko nzambe azala nzambe na yo po ye nde baposa motema na yo ye nde ayebi kolela na yo moto mokili te nzambe nde yesu nde